Yabana, les chauds des Nards. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. Abonnez nous, il n'y a rien que la vérité TV. Meilleur V, bonne année 2023. Et à 2023, et à l'année, il y a longévité, il y a prospérité, il y a santé, il y a paix. Pourquoi pas Banzela Ebele et Fungwa, mais la bino, abonnez nous, il n'y a rien que la vérité TV. Des shows d'Enar TV. Donc voilà, Balandignon, il n'y a rien que la vérité TV. Vu que c'est la première émission dans 2023, donc n'a préféré na meka koyamba oya bino boyebi nkela yanga ni to meka ko développer to meka mpe ko solo là donc afungolela nga masolo ya 2023 pour maramo ezalaka bien ndenge ezalaka kaka mais pixeler le susu kitoko nkela. Bonjour. Ouais, bonjour Gampé. Bonne année hein? Ah merci. Mais merci vraiment. Lobby fête les gars ndenge. En tout cas Rosa Mpiaka Rose iloko golia te mesoko za de yana kimia. En tout cas okomisa kaka nzambe pour commission mukolona donc fête les gars qui tokos. Fête les gars tokos. Tokos. Donc voilà les autres zana nkela yanga ni kela ngalinga ndongo so omi présentera wana pour anglais ana esala nga bien ou betara vraiment ya bo ani sala nga bien fort. If me speak my name, my name is Nkela Yangani. Black is beautiful, is top. Me, I am movie star Congo Kinshasa, the big star. Na anglais n'engolo bien na signification na on a lingala sko ba obayo kilingala te o c'est là-bas au moins hein o baluba o doit expliquer ba on ko na lingala. Ok, so eza pona ko expliquer bandiko oyo bayo kinde na lobi na anglete eza ki na lobi soki na lingi koloba kombo na ngai eza Nkela Yangani. Black is beautiful, is top. Donc mwindu eza kitoko, eza danger. Donazali artiste ya Congo Grand Star. Donc voilà, quel artiste ya Congo Grand Star, comme vous le savez tous, Mutulio Soaebi, Nkela Yangani nenga présenté nous is beautiful, nenga top. Is Nkela Yangani black is beautiful, is top. Ok, donc voilà, Balandignon, il n'y a rien que la vérité TV. Donc Nkela Yangani batutu bazotala yo ba papa ba mama bana balela yo ya mingi mais ba papa bazala na posa soto ya mbio na ba mama ba abonné nyonso ba moi na quelques minutes moi biographie ya Nkela esala ka bien koyoka Nkela imo loba na mloko na uti boy si le lona zala Nkela boyeza betap na leka. Ouais batu casque belé ba des gens Nkela Yangani na uta pa kamba la vérité monsieur Jeff. Et tant à l'ongé pas comme la vérité, moi j'ai déjà failli na tout vient de dire groupe ya papa vie de loin tu les lots donc Nkela Yangani a fongola nante groupe Nkela Yangani a longwa nante pas vie de loin Nkela Yangani zaka toujours na vie de loin azo continuer ka na vie de loin donc azo continuer ka na vie de loin tout le monde a ba jeune belé au bazar pemene batuneti ba ya Charlie vie de loin ba Stobe ba fiston ça moi ba jeune belé ba longwa ba fungola ba groupe yo ozaka na posa na te opoko ma leader na kwena yo. Ouais ko fungola groupe ezana ngoma bete mais ngalinga ko sala na sala nini mutu soka sali o asombi camion o Nkela fo asomba
donc moto alobi ke nga na komi na nga président groupe nga pe fona comme président to nga na omoni tokene musika te mon ba mathématique autour na ba classe eza mathématique eza ka pona ifungula yo mémoire eza te peut-être na musala fo ba pe so mathématique te mathématique ngo esala vie na yo mobimba so ozope mathématique ngo penza bien te ata oyebi ngo penza bien te mais un mususu faut ata moi 5 sur 5 pour aimer ma vie na yo normal so ozoa te na mathématique eza moins peu difficile ouais eza serait comme makambo nzambe donc nga nasala vie na nga nasala ngutu calcul ane oyo afona sala boyo ata soki egroupe fona kokisa besoin na nga ntango esila oyo na ye na oyo to nalandela likambo moko eza te tofandi kaka boye pa ya Charlie asombi avion nga mpe nalobi nga mpo fona asomba avion R10 to mobikisi to ya Fifi Firenze bakomo tambola na bakar nga pe fonga bena lukana somba kar te Aida somba lupang nga pa fona bunda na somba lupang no nga fona landa mukie ndeka nkutu ndenga tonga gazala bande mo babiloka neza ibele asa kombe de tout moko kaka ndenga pe nazali donc nako fongola groupe tende baninga bazosala basala ba groupe basala so makamnino ngalanda ka mukie ya salope kokola na ngape kokola na ngeza mukie do makamna ngape za ka mukie leo za bokola lisusu obi okola mukie nokola lobi na bime danger bonane nalata koleka bangotu Kenzo la Betty Survette wapi griffe on est ensemble oui étoile dans Bastard oye koto Kenzo tela basket bakomani Andy do Jordan ya Kano bonane balata bakosa donc voilà balata bakosa balandion c'est rien qu'il avait été comprenez les émission mon première émission na 2023 juste na souhaita ki na zala na kila yanga poto mika kufungula masolo ezala bien kila yanga ni na meko kota na moi lisolo moko boye il faut banda ndingi obandaki on a ba réseaux sociaux kila yanga ni OK ko s'enrôler aux carte ya électeur kila yo pe kila babi miseli o carte électeur na mona no carte électeur na yo kila carte électeur na yo kila tout le monde a une carte na yo kilo siliki elongiane kozala ya yote elongiane kozala ya yote tangi bakombo bato ifala kotanga omoni nasenga na peuple congolais nasenga na ba continent biso faut bazwa ka ba artiste basala ba promotion basala ba sport so va organiser le comment il faut pas bien ça ba artiste et surtout biso ba artiste comédien pour te classer na je loko boy Natalia ngo oza carte à tekela ya lukila biso ngo non pardon vraiment oza nango pa cameraman yako bendela biso abanda ninga banda kivuma omona na jango Nathalie inspiration zo ya kalukwa mai na juango na sakani ntang na yenango na levité na simbia ngo boy na stali omoni nani mesitanga abeta pernati atali ngo atali afibia ngo te peuple congolais donc mboka mobia bazota mukili mobia batala ye so na ataki lingi sala mabe nguma wo
tela ndenge na bimi ngai nkela yangani Black is beautiful is top na bimi boy ezela na kade is top na bimi boye ibongo yandi mos akobima ndenge nini DJ 1 masana ngai akobima ndenge nini ebongo vie gaou yepi na bosanaki akobima ndenge nini to bosanaka pe mutu moto lobelaka yete nani wana shengenge akobima ndenge nini tokene musika te Papa Deniles pétage akobima ndenge nini mutu oyebi ye nzinga naza mwa mpe mabe akobima ndenge nini nga bogarbo nkela yangani Black is beautiful is top ndenge na bimi boy yaya fo bakonzi baluka biso inspiration wana yelaki una ndenge nini nkela inspiration na juka kabo ngale na rejouer na ngope pa ya petit mo boy kutu mo ayo tikala nga carte yete petit mo we mke azadi ya ba 12 yene muta filmenga azo filmenga zo katana na kusika tanga tenga ka video boy mais tout ça ba artiste nga ngona lobaka ba artiste congolais ba très fort collègue tous les artistes africains ya africain kuna batanga ba nini il faut sorry ba travailler les 30 bon banda déjà préparation en janvier abako préparer déjà 3 mois ya ba répétition mais biso ka botata nyati biso erataka na pasi ya erataka na pasi na nyati ka boy ti sikoyo so continue na internet TikTok ba Instagram ba nini ba tutu ba publier kaka yandi mos akobima ndenge nini ebongo DJ akobima ndenge nini mutu musuna bosanaki vega u akobima ndenge nini ambulance nilongi ambulance akobima ndenge nini mutu mususu na ba artiste ba boye bakayete shengenge akobima ndenge nini ondia sukisi bango Papa Deniles pétage est-ce que a joué de la carte akobima ndenge nini ngebenke pourquoi choix kaka na bani nanu ya yandi mosi pona talaki nini mo epasiliki mabe alinga beta yo boye pourquoi pas opona batu mususu ponika yandi mosi DJ pourquoi pona ka batu wana na ne bandelo bangonde bazaba plus bangonde omoni tanga balobi ke mutu aleki batu nyonso na kitoko yaloga tokoloba mutu asukisi donc mutu aleki pe batu nyonso na mabe zela mutu aleki batu nyonso na mabe to continue Zayandi Mos, le plus beau, le plus beau. Le plus nini? Le plus beau. Et à Okokimate, le plus vilain. Le bandé il faut le babon. T'es moi me bien le plus beau. Mais biso de yabi le plus moi to tanga ngwezate potalaka. Talaka. Wana ndoko na ngaya, ndoko na munu. Yeke ndoko na munu bampangi na beto. Donc bande ko na biso monsieur ba artiste comédien basiliki to loba na mukolo bongo ndenge eza eza mukolo te mwa mukete nini te
Iza nga motang na batu ba benga nga yo benga yandi mos mais yimo kwa sipeli na moko azo abenga nga penza yandi mos yemo abenga na ba pel normal azuyote nga na bando yamba lisho appel te nga lobi nga nde nazawa na koyamba appel ata ya mutu moko te ata ya mutu moko te zele kwesala awa no omoni bapel na ye tala bapel ayandi omona bapel ayandi mos kela nazoyamba ye te nga lobi awa ebebi nga bakangi nga patanga benga allo ngwashina mo ebwenge mumetu no muke bien en tout cas faut bandele loko wana sana besoin ya kasiko na ndako ngalobi bazolo bake portenga plainte alors balungwa wana wani biloga neza pona ba artiste musicien biso ba comédien te oyebi ke na sepeli na yo makasi na minito mokonzi mo aza na besoin na biso atika boyeko sikoyo talaga tanga lobike mokonzi moko nga lebia yo moninga mwana mukie loko kanga yo nga lobi yo moninga mwana mukie we siko na cha mutema yo moninga mwana mukie olingo ko sanga na bonbon ngana legade ya niveau bonbon na koma Kongo bololo yaka azo insisté bapeti na nga bamapasa lobi peut-être kweza solo kende na bengi na bandeko mosusu kokende te mutambu na bengi prise vide loin alobi azobenga yo prise na akoti na malili kokende te tamoa tanga yebisinga bona na fandi bopa abengi nga lisusu alobi tanga benga kio asilika kitu asika kitu ndeni na expliquer alobi mais ndimite yani musa solo la bien ndimite kende asala yo eloko te ngamo na abenga alobi ça va kokoma na ngana komi pa président kande to yamba na mbamo na appel vide loin ndeti nzambe vide loin za prophète allo ezanga vide loin ndenge nini bien kela wito benga ngawa pona video na alobi bilo wana za pona ba artiste ba musicien ba nani biso to zana bilo wana te nga bengi pona kutu to zana yawa deja ye alobi nga mutu na yebisi ya ça va ya donc to comme pas chef ana yandi mose oji carte électeur naji laki sana le plus beau de la planète yandi mose no babon ateka le plus beau de la planète Terre ateka boy mukonjana fei azo suki 4 ba $400 ba $500 tala ilo mungu te muke na ba kunde kumusuba benga nga babandi wasilika yo beza ngoli ngo wasala ngoka eske loka bonge za beza comédie nga tala bilo mingi ya vena nga Ans Luzolo kutuna mwe mikolo ya dozena Ans Luzolo kotoza na peso ba to peso ba mbote bele akeyaka donga be natala ye mingi don nakoma mingi ko expire tika ilo mo esalika actualité boy na diembele logo petit na biso nani petit junior na mingi emeli monde ko mitambola ka bongo monde internet TikTok na melana no na melana papa melana donc voilà monde ko mitambola na actualité lelo ezalai kalaté au faut vous salir vous tourner lelo après 1 mois 2 mois après CD bimi ou après suri inane après ni non salamika na juste
juste de temps comme 5 minutes, 6 minutes, ba vidéo monsieur écoute. Tela joie na mona vidéo mon boya Messi tant ba latisi et lambana. Pas même kutu ça n'y a pas même 15 minutes. Yo ka ba vie. Mbala moko ba tumusu ba sali ba vidéo. Créer ba blom susu. Bilambaka. 15 minutes. Monde comme tambola bongo. Tant na sali bongo. Yo. Aza muninga na yo oh. Est-ce que nandena normal ngande na zabu pona finga mutu et donc te kombo ko bimisana ne bembe donc na kokangote donc na nga kola bongote kokola peut-être ba miso ko penser ndeko ya mulai te na ndenge donc baboko la nga bongote ezaka kake faut diembela ba actualité faut kombo ezala tokolo ba neti sikre koka basala ngoni ni memela maka plus que kule ba sikanyo so ya monde eye bana pe monde entier me basala ngo katanyos faut tozala gazala. Donc voilà, Balandi Nyos, il n'y a rien que la vérité. Naibsabino 2023, tu changes moi attitude. Tu changes moi attitude. Tu l'ongol qui attitude à mon père. Oye. Donc voilà. Oye. Donc voilà. Quel est yangani? Question nanga oyo vraiment na lala ki na ona ba ki fona tuna yo. J'espère oyebi artiste comédien ou akufaki awilo. Ndeko na biso akufaki ana. J'espère aux ana relation nini na ye avant na kota na moi question na tuno par rapport ya bino artiste comédien na ba artiste o ba sala la musique na moi question mo eza wana na relation nini na awilo to kapeli wana e awilo azama sana ngai penda donc masa teka ndena zala ba ya fifi ba nani non masa kaya bulo mais tolela na trop to tuna na epe mingi ya wilo donc wa mas tuka suka na kutana ye na matonge place o basali terrain o basali ba beta ba musique bo nini to kutani wana na tumboli wana ya zokende ngape na kenda kina ngai jour yoga kiki na yoki awilo asali accident lelo ngamu tayebisenga viena nga dudu shop oyebi awilo ngalobi awilo wa awilo longoma ngalobi awilo longomba ote a comédien ngalobi oui masana ngai wapende ba génération na biso masana ngai balobi ki asala ki accident na nini carnaval ya wat watazunga ke ya bakindozo ai alaki singa ba photo ba luka lisongi wana tournage vers 17h ngalobi lisongi mais faut lenkuto donc esenga kuto bakotanga tana ba groupe ya WhatsApp yango ponga pe ata okotinga na groupe ya WhatsApp na kota kapenda ba groupe ya WhatsApp te ngape Facebook na salela ngo mingi ngai zala WhatsApp WhatsApp na ba groupe na zala penda te mais WhatsApp na mama utakomelinga na repondaka ngai zala ka WhatsApp TikTok Instagram pe mwa muke na tongo nango ezali na tongo nango ezali le 24 ezali le 23 ezali le 23 na ketika biloko mona Felina moko ezana kisensu kotare loboko ba mère magi bayebi ba maman deti omeko bayebi ba papa Christian Bahati ba papa Mélange Kwaso ba Pira Lomi bayebi notika moi donc à la fin du mois à fin de l'année na yoga tang na yoga de ko benga allo oyebi ki awilo akufi ngalebi awilo akufi awilo akufi donc isalenga vraiment mabe donc na ajina yende ngaza bongo awutika biso nanu azana no donc biso ndo tozabo nan to salimbu mate
tozana nous donc mango ezana col biso ezana col comment okufa kabo donc mais ezana onzela na biso nyonso na sengeka courage na famille na ye ba courage vraiment ezanzela na biso nyonso. Donc voilà, ils ont la mission famille à oui le côté Bozali. On est ensemble avec vous, Nzambe à Pesebno Makasi. Donc voilà, na tunyo question na pona na tuno siko na sens que comment na bino bat bosala ka bato art ya théâtre na ba musicien na biso. Pourquoi à chaque fois soki bino batu ya théâtre bo comment on dit bo soutenaka trop ba musicien. Ba musicien na biso bo mona misaki bo ba théâtre boke ko yamba boke bo ba bozo sa ba vidéo pour na musicien X kingani mais ko tala bino siko en retour ba musicien wana batikala osala ngona noté na sens ni na lobeli au mona artiste comédien akufi ba musicien baranda bino vuma ailanditi ba kundi na nga bana na koti na métier on a mona na muti bina filaya bon exception bazanga raté mais bino bosala kango mettre fois na bango. Ah, par rapport, là je comprends, ils ont une question peut-être, bah les cabines on a gaz, bokendo diembe la bango, soit bolu kanzela poto, soit ba $100, peut-être toye barato, expliquer bisonon. Et là eza omoninga nga nankele, nga mona vie de loin. Nga nena zala bona zoga na valeur na nga va, muto zonga na valeur. On comprend. Togo sunga bandeko me bandeko bazongisa biso te eza mo pe passe musu pe eza kaka bango te biso moko so mi pesi nzoto na valeur te na ngo pesi ngo valeur nga soki na kusunga wata na salele video na tindeli so na kusunga meme wenge video kaka na minute nde tolo babo president sai nde tolo babo azana potot ana bana nae joa roya musicien na ngo kanga bakamnyo akangi bato wake zo sai azate me bino bosala ngotro ya bato na bato nde tingande na zaboye na roloba na konsera wenge na sala video. Mais ate wanga na landaka lokola na concert a Fally Ipupa na sala vidéo. Même ya wata na sala vidéo. Toko sunga na mutu musupe asipila na nkela. Peut-être azan besoin mon nkela na stade akoya. On comprend. Mais ate que artiste witi na ye poto aye na nini ba fana ye bazi na ye banani ba ke yamba ye ngape na lata na ke yamba no bimandeti na Valérie Zalate elo rezo zanga bongo ba yebi ke so balandi artiste oyo awozo $100 même ba président na biso ba artiste comédien kolanda sima pour que biso na valeur te. Le contraire, nga to kene nandega normal, musicien bien affilé, alikinga na nini? Ah, aliki on est l'autre. Yo yebani ko koleka ba bien c'est. Le contraire ko to beta nga maktolo. Ouais, vous avez raison. Musicien, to tanga bango nyos. Ya jibe, ya sika ya kalate. Alikinga na nini? Est-ce que bien ya sika ya kalate ya mikolo yo sko beta moko? Toke na maison mère ngamo pe mufa na maison mère tolongolga ya baba papi kakol longolga we kana kakol ici kakol alimbonda vena nga banga moyo nani café room akomisa mwana matete café room tolongolia mwa muke le reste wana bale kinga na nini na ebata mawote ka bato tangi na ebi to continue toye pa fere apa ndiko no ilunga le kinga te bon après le kinga te le kinga na nini Yenye moko d'ailleurs on a bi boire après bino mbale so toye pa Fally
pas faire trop le bas. Ouais, bête qui deriste nani. Marcaus. Yende trop tiens moi likolo. Et nani, tu n'es pas fallé. Tozana ba Nathan ba kombo ambazi identité Nathan Longola Kambasi Junior. Baleki nani? Yo le yiba ono yeba na musika. Musicien na bosane. Au classé ba oya likolo déjà. Et pas Félix Oazé quoi. Tolongoli je sais na viena ngana no Joyce Jenna pas zonga déjà. Joyce. Mais na common lelo a poussa na te. Mais nous tu na ibisa yo. Te ouais, wanu sa. Ali mouvement. Na minute ba na actualité, hein? A poussa na te. Au frapper ma belle. Na ndenga nini bazali kolo. Tota bango parenthèse. Nani sos. Natangi bango nyoso eh. Otangi déjà ba grolo wana déjà c'est bon. Bango nyoso eh. Et pas Fabregas. Ndete pas fa. À part Yemo Esili. À part Yemo quoi. Esili na wana me Esili na ngo. Siko bino boza ba leader na biso, ba président na biso, ba chef na biso. Bo landela ka bango pona nini? Oyebi? Ah, na banga pena ba poison siko na oloba pe ba vérité musu. Nyo seza ko lobate. Wata ya awana matete. Awana matete na kote ya nini aitanga yako sala. Omuna ba artiste bazoma wata. Oh ya. Ngaso na yana bezo ko beta wata matolo bo. Na yana répétition. Na yo beta matolo. So nana posa na beta wera. Même jibe. Na ko yana raptor na bureau na ye. Na ko zala ndemo ba mijibi, ba shege. Ba fan bazobele la Jove Star toke musika te bina file na mutu mobo epena bina file zola mukana na porte na ide na kombole de ya libanda ngana mutu mobo même na ba video na nganyo asfona taka bina file pona ni po mwana ndakuti mwa banga moyo. Mais na soutenir bina filé. Mi pesa ande kilo. Na mi pesa na ndenge na nga. Na emo na kerep. Na mati emo bebe ba bwaki nga na mati na nga wana na podium mwa comédien mwa koyemba nde na salaga. Jamais na l'idée na transporter. Emo bena gozanga na nga 100 fois 200. Pour mutazo ayo na valeur. Ngalo wa jour kene pas bina filet matolo. Na kene te apesa ngambo na kende ko zonde car. Ige. Bina filozoyo ka. Ngaso na ke pas bina filet za kena ke zwa car. Ke ngana non. Bina filet witi poto ngana jumoto bina filet. Ya. Fallait rezate. Biso moto zo nan pouvoir tout. Mitia na place na yo. Biso to mitia na place na biso. Le roi de la forêt. A même ba président ça c'est ba président vie de loin ba président sobe potot. Tant ba kenda le roi tanga utaka poto nde ba artiste ba kenda batu bakenda koyamba esi omona de video lo matina moto to akezwa nani no mitia na place na yo mitia ka na place nga en tout cas le côté mabete nga emo pe mo na simbi ata $50 menaza Oromona ngaite musicien mo bona bina filé Fabregas Wata egg non so ezaki na soutenir bango na sel vidéo ba fan nyonso nini boya jubo
ndeti etikali ya faire hein na sala pe vidéo à faire il y a le 24 to malgré biso to pe énergie pa na bango pe bazong si la biso te moi muke na monaka eza pe ka watango moi muke pe bina filé bina filé penda landa biso pena même na o matanga mingi na mona na ba matanga yaka. Donc voilà, j'espère que qu'il a expliqué ameki ko expliquer bande connaît artiste et comédien. Donc on a pesi des conseils. Atangi kombote o mutu kingani te apesi conseil en général na vie faut eba omi pe sa valeur. So za na moi 50 francs no atam tazana $500 na ko sopanate. Oyebi tenenge ya zwarango. Yo zuya on a pas vanda na kwena yo. Ezate kenenga zo belela ige opanzi mu minu tous les 64 minu yo wana na moto. Baba mbebeli donc. Ataka baba lobi ke balie na famille. Musupe tout c'est la ka famille te. Wana awili wa kufia. Oui. Combien de motos ils ont mboko? Combien de camions ils ont mboko? Soit ba camion aux moto embouteillage. Nakati côté muso famille, côté muso héritier. Eza moi héritier, te pas ta héritier na bango, héritier fana nen kimia. Eza moi héritier te. Embouteillage nana izana makasi. Jona kota batangwa ngwana. Batu waza mutazo tambola zate ko muta tambola lokola artiste nani azate ko musicien ya héritier ou bien musicien bina filé mais ye moko wata azo tambola leader ye moko leader moya pamba te faut batu walanda ye faut ba montrer koma kaboy yo ta na tindelo video moko nga nakenda na nini na witi batu bazana nino bayebi na witi Pointe Noire donc eza terrain mo eza loa to baba veme stade na bango kuna malgré na toni sili kolote mais c'était plein je suis comme tout malgré que font ko bendi batu matoi expliquer artiste comédien nyos mutu fo mi pesa ka valeur na vie mutu ko sopa na et aussi la té et le va vient nga Jacques Nitu kilo penda États-Unis nga na wofana neti Jacques Nitu boss ya tembe nga senga ka yete oza wapi nazana ndako olali poani ofanda ka boy pa zelanan tanga bengo mama agangela ozo tanga message te tanga tala message boy Wester faut biso moto pesa ka valeur to mi pesa valeur ndenga na fandi boy na latina ngama survette na nga ya kano boye allez na fandi boy na bandiko bele la stama ozo mama na kakato ya kara bete ma Jordan na nga survette na nga Kenzo boy ozo mo bala semo boy tina sama kolo kilelo tete ke yamba sena zo kakatio penza au sentir merci Gampe soki kopesa bambote na pesa na bambote na bafan tu balandi nkela yanga ni Black is beautiful is top bambote na bino ba meilleur vœu na bafan tu yankela yanga ni nkela elela bambote na nga na Pera Lomiga peintre na Londres bambote na ngai na vie na nga prêtre munene Jacques Nitu
$500 c'est quoi? Lelo muta kabelo $500. Eh, j'ai kinitu. Bambote nanga na pesi et pas Maman Albertine Kalambote, maman Odeto Meko, meilleur vœu. Maman Odeto Meko, meilleur vœu. Meilleur vœu nanga na pesi maman Albertine Kalambote, maman Karwane Mas, qui encore? Papa Christian Baat Mokondi. Yangandantaba na Poblan. Wana biloko nyonso ozana ngo besoin ya mboka kuno kolia ngo bien. Papa Christian Baat. My father. Thank you. Bambote nanga na pesi na mama Karwane Mas, na pesi na mama Aimé, mama Neliana, motema papa pi Jérémie na pesi bambote nanga na vie nanga Igo Balox mauvais lelo de ya lede. Bambote nanga na pesi na Boss Mohamed na Kenge. Boss Mohamed na Kenge. Motema mama Mariam était pasuka. Bambote nanga na pesi na président Fiston ba jeune ya ba jeune ya Brazzaville. Président Fiston ya ba jeune ya Brazzaville, vraiment bambote. Amendengeso les demi-deux. Amendengeso les demi-deux, vraiment bambote belé et bambote nanga peli susu. Na bosanite boss na biso awa Abedachou pas trop beau gosse, vraiment bambote belé bambote lisusu na pesi na batongo bazebele. Papa ya mélange quoi so déjà na bois kakaye déjà trop OK, thank you. Koyabana, listen now.